Mais bon banga tena ofinga makasi. Neti nga penza bombeli ba benjir moko eza na CD nga mikolo ondire naza ba CD ondire mais so ba CD de bi manane moko ondire mais so eza na ndenge moko ya mabe ondire wana pe moko tuna Morini bola ye pa ko Morini Mokonzi Mame Mili Mokonzi mikwape de la presse Mokonzi ba onyo so bakoma ki Mokonzi parce que ba ya Kofi bakoma ba ya na bango mi ba tout bakomi ba le baron bango moi signé ça la baron ya bana mi bali bakomi ba le baron ya Emily oui ya Emily otalaki ndenge ya Kofi ayambaki Karine Mokonzi na Paris ya Kofi abebe osaka Karine na J ya kato solo là ya Emily yo pe ya Emily merci Morino boni santé oui ça va bien la grâce de Dieu maman soit pépelle tout va bien merci maintenant sur hey Jésus Kolo Adonai Yamalele papa na lole papa na lole oh inabele la kayo butu na moye aka papa na lole oh yamalele likoti na moto aka lele papa na lole oh yema ozantambe solo Boko misingate igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel Kenaya. Bon. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues la coiffe Icoté, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de nick. Chikicha, cha cha. Et moi state, moi Europe, moi partout dans le monde. Opération Pesandako Valeur pour tous vos travaux de réparation, design ou décoration intérieure et remodélation de vos maisons. Contactez Pat Art Design. Pat Art Design met à vos services décoration intérieure avec la technologie de pointe. Montage de meubles de télévision, montage de plafonds, décoration de murs, décoration de vos chambres, réparation, peinture, carreaux, bois, réparation des murs et tapis. Pour tout contact, appelez Pat Art au numéro WhatsApp ou télé plus 1 34 77 48 87 61 ou au plus 1 90 39 52 60 99. Pat Art Design avec peu de moyens. Vivez l'atmosphère paradisiaque dans vos maisons. Mbongo Ike Kaka, papa, maman, jeune, elenge, c'est pela. Kebananda kuna eu ya États-Unis, ya Europe, et comme lokola, Bakajuma. Na mbongo muke, penga Pat Art Design, okozala, satisfait. Ou soit, contactez Congo Promo ou 774 578 75 63.
bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya buka lelo, lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Na ba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos kutu ekosa, ekoma kimpiato. DHL, omeki, okangami. DHL, salamu mbongo na yo à 200%. DHL, otindi mardi, otindi mercredi, otindi jeudi, otindi lisusu mokolo ekoya. DHL, turoyo, enyati bango nyonso tu. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur qu'on a DHL. Donc, les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons, 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Autant d'ici en haut, prix est garanti 3 à 5 jours, et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days, and we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Salut fidèles internautes, nous sommes sur www.congopromo.tv. Balobi de mon boss, Raf Ngindou, Balobi le boss américain. C'est bien moi votre humble servante Léon de la presse, Espérance au Kako. Heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. Un grand merci comme ça à celui qu'on appelle Balobi Jules Mani Kiloa Lilemba. Des gros bisous à toi, Balobi Lasconi Mbunza, Yannick Kambo, Magires Peugeot, des gros bisous à vous. De gros bisous comme ça à Edoria la caméra, mon ami Christian. Sans plus tarder, le lot vraiment pas trop parce que sur la bien été de l'autre le défenseur de Karine Mokonzi. En tout cas, vraiment, Balobi Makambo. Tozana Nicolas Mokonzi est vraiment dans le quota. Christian Vela Panza, vraiment Panza, plateau Nanga Kandé, que je dis comme ça. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir, Nayomo, bonsoir, Nabalandinho sur la chaîne Nabiso. Donc, ils ont un plaisir parce qu'ils ont mal bossé sur la chaîne, ils ont chaîne à Mounene, la PSP Boss, Bambo Tebele. Donc, ils ont sur l'émission, les défenseurs de Karine Mokonzi, Bango, de Nicolas Mokonzi. Nous avons point de les défenseurs sur de nouveaux groupes. Les défenseurs de Karine Mokonzi et tu as vu que Bachage Ezali, tu as vu que l'équipe nationale, les Chinois, les membres, donc on est là, nouveau groupe. Vraiment, Nicolas Mokonzi, il y a le défenseur de Karine Mokonzi, son nom, Boni Moussala, Boni Santé. Oui, Moussala qui toka nengo mona, Moussala vraiment qui toka, chaîne Nicolas Mokonzi toujours dans les bancs. Donc, il y a parce que ce Maramoueza là, il était un peu boité. Le bambo de rebelle na Karine Mokonzi, autorité morale, automone bisonno sur l'élo, à qui Yambi Guez, parce que Guez a comme l'élo na France, à Genara Yambi, de tout le monde qui a Genara Yambi, Inosbi, de tout le monde qui rencontre na Kofi Olomide, donc ça polémique, ça rancune.
Merci beaucoup. Mais Nicolas Mokondi, on va en venir par là. Dites-nous d'abord, Nicolas Mokondi, yo moko bilan na yo journalistique depuis bandati de l'homme longo ekende ni positif ou négatif? Oui, depuis na banda na ko ba ke bilan nga vraiment eza négatif te, eza positif parce que comment on a ti lelo to résister car ti lelo monake OK ba bisira mo we men bato route babanda ba misala ngokala ba komi ko luka ba menacer Nicolas Mokondi, ça montre que makambo ezali parce que ce makambo ezali te bato ba ko menacer ngate ba ko luka ba bunisa ngate. Le bilan nga vraiment ça positif mambo ki to lelo to mo les défenseurs parce que les défenseurs ndé makambo mingi to sur la des défenseurs yango ndé makambo. Merci beaucoup Nicolas to koti vraiment suna marambango tout à l'heure autour que le défenseur parce que tout le monde qui bah charge à Karine Bazalaki équipe nationale les Zalaki bino boy sous les défenseurs bon on a dit que bino bolu que la ka moi longo Karine ba problème parce que aina mi déjà bino boy li sous non kutu ko imama don encore ba keza sous bongote parce que bato lelo ba mona Karine ba lo ba no Karine asaki mabete ezake omoni tangu ba mame mili ba ki peka ba grâce mi kwapin ba mane ko zwa tango kende pa emo grand mo pa ko Olomide so ba pesi bango $100 ba zwa taba lo ba ke Karine Mokondi afinga kayo alors Karine Mokondi atikala ko zana ba problème mote na ba artiste musicien na biso to moni biso mo rencontre a Koffi Olomide na Karine omona ke Koffi Olomide lobini est-ce que koko dianzomo parce que ba kisi nzora ba koko manke ba Ken Piana ba ke non Koffi Olomide okisibiso soni muta benga koko dianzombo lui-même Koffi Olomide alobini na bi koko dianzombo eza ko finga te Tantine Fanny eza ko finga te mais ça que ba journaliste quand ba collègue Karine Mokondi ba chroniqueuse OK ba no so ta ba OK aussi lisa Karine Loposo et pas Koffi Olomide alors que ezaki bongote yango moni Karine Mokondi ndé le défenseur de Karine Mokondi ndenge ye ko baxer la Karine problème te mais ye ko baxer implice parce que soki muto osala lelo mabe ngala na famille chrétienne assemblée doit jamais na soutenir muto osala lelo mabe le défenseur de Karine Mokondi et sous ko baxara implice ba charge bazana bango c'est la famille ba chinois bana mambo batutu baza do biso ne na minute so makam de ngana ko lo bananga muke mingi na osenga bango ba kota parce que bango ne faut pas le bébélé parce que nga na ko le bébélé te na peska mbote na Karine Mokondi mbote na madame parce que na Maria dans Maria ba bibi sope na makambu donc madame Osombia ba mbote belé belle famille donc na pesi penage le bango nde ba loba vraiment mingi. En tout cas merci beaucoup Junior bonsoir bonne santé wa tokos nes na film rande bo mona babi mingi bo mesana on dirait neti ba tout ba mesani déjà na les défenseurs webi migolo to na slogan mo boto boira on dirait changu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana changu mais ozo sazade otina ba colis na ba chance moko boye ba noti na colis mona 2004 il est là 2019 colis mo yate oyebi que il ça la même passe agence eza ka moko on a chama na njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens viennent li commenter mbala moko papa ni les akule liseo donc c'est aussi magasin JB service et ça kaka on est ça mais ça ce soir uzanga kuibe jadi woye mbimba JB service soko kena Brazzaville et ça la carte ya Brazza bona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément et ça à côté ya aéroport ya Maya derrière mo kuza wana ya football modité maman dit ayenzi la moko na bilo maman dit oui na yenzi la mona biloko to koma elobi toza a pona vino to sa musala pona vino anja munderité ngele mutu muindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu muindo me makila mundele José Baïla yango moni JB service mikolo ibatu bazo lubaka leka papa foireleo mumila igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote Sensi Nganda taba Senenene Nganda taba
Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerouane, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Oh! C'est biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa biloko bakoli na tinda kiko Muda tini biloko ça fait 6 mois non agence nango mais ekokoma te ve non Rita na bilope leki nanga butaka pe bato tinda biloko muto zo ba forme musicien ala forme ndeza ba moko na studio aboka ta mutu mo libanga te mon frère Rita leki nanga biso dans la conteneur zo ki ngula ils ont changé les lots faut ça biloko que nous joyer quand on yasa ka to check côté na salle ils ont cherché biloko na Angola fait 45 jours 45 jours de commis. Il faut combien on Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est en Angola. La conteneur peut direct. 45 jours sur le biloko là. On a ça sur le biloko sur la voiture vraiment. Mais quel est le jour y en a encore maman? Antonio Miala. Moi on bali wana. La biso ko pe yaka rita yaka. Nangola za wana. Angola normalement c'est dans la palanca. La palanca. Donc bana tu Angola ba yebiso komi kana palanca wana. So komi na Mathieu. Mathieu. Komi normalement na hôpital na sanator. Hôpital sanator. Kalanga. Oui ça bande. Komi na hôpital sanator. Okomi wana pembeni wana tona bar na biso Mathieu Zarawana. Bara Mathieu. So comme na bar Mathieu tuna luka Rua Jota. Rua Jota. Donc Jota ko bazo Jota. Donc bazo Jota, Rua Jota wana. Donc so tuni kana Rua G. Batutu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba batutu bayebi agence ezaka moko Angola Express International Business. Bana Suisse, bana Belgique, bana Italie, bana Angleterre, numéro wana eza wana Londres. Oh no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko tozwa biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. On dirait pour poto de Abazou, on dirait hein? On dirait ça. Vraiment on dirait vraiment donc bato poto ba message idéa na masolo na structure oyo le défenseur de Karine Mokonzi donc vraiment tout ça est belé à Wanga Moro Mobutu donc bande on a biso musu baza za. Je vais en venir avec toi là na tchano micro na bande ko langa peut pas se présenter et tout. Bonsoir papa Langai. Ouais, bonsoir la Lyon, donc on s'appelle beaucoup vraiment notre tient micro héritier Iboula donc bon mais ça na mingi dans le défenseur de Karine Mokonzi. Si on est là, c'est pas pour critiquer, pour insulter, non. On est là pour défendre notre autorité morale qui est Karine Mokonzi.
oyo azosala makambo ebele na kata YouTube o bato ebele bayebi mais bazobosana mingi tozolobela featuring na ye na Koffi Olomide kala mingi te ezobima donc tozosenga na bana membre charge chinois en tout cas boyebi moral otozanango et puis le défenseur net boye donc toyeka kopesa ka makambo donc on est là pour défendre donc to kengela mopanzi donc merci beaucoup na bainoso ba Olanda biso merci na René Kokila Carl Lewis donc on est toujours ensemble Sanda Wangata maman na Petit Bon Junior Isaac Monganga merci beaucoup bandeko bazana peut-être sur question zali. Vraiment, merci beaucoup. Nanga kana lobelo moto moni abotcho lobake boye na ba boyo pesa makam parce que tout le monde qui va charge pesa makam ba ça ba gag. Non chota tout à l'heure ba gag mo ba sali ba gag mo kitoko mais le lobby va défenseur là on est vraiment au boye ko apporter sur Pembeni ya Karine Mokonzi parce que bien que ba charge bazala qui bien que l'équipe nationale Zaki mettons moi Karine toujours Azaki critiquer toujours ba ndeko finga toujours ba problème. Binos ko boye ko assurer parce que ndé vraiment boye Pembeni na Karine obenda ko na batu nyons tout parce que tout le monde qui abenda qui na Koffi Olomide tout le monde a bien dit na vient na fali pour pas est-ce que bon assurer ce que ben d'après qu'on vient na je ne sais pas si ami ou petit Fabregas bon na Fabregas déjà et le a raté pas la baronne pour bon on a eu déjà tant épave bimaki to posta qui na page donc bon mon a makambo et c'est pour Karine mo content à lancer qui maloba na que par rapport à nzembo épave to voter ba voter mais compte tenu que l'artiste est normalement nous salamati et puis to ki ko boma makambo mais il n'y a pas de problème avec Fabregas donc il y a la baronne a parce que la baronne a mis maman Charlotte donc nous les défenseurs on est là seulement pour défendre l'autorité morale il y a un lobby liboso pour nous refinir donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa langa dans Baxasso parce que la moni Nicolas Kimi na ebiso tomboni voilà vraiment oui non Mbappé ba tonti nanga mais to moni oza en marié Karine Azas non célibataire mais tant oza pembe na une célibataire oza marié je ne sais pas et là on y a quoi apporter parce qu'il y a des célibataires plus mamio ça là na oaye et bala na vraiment té si ko yo okuroye perception nine pendant pourquoi qu'on fait crébiso bon. Et pourquoi je ne sais pas pourquoi. Non par exemple Karine Naza Karine Naza autorité morale Kandalo bara de fois tout le monde la Hermo Karine tant Kendala qui chanteuse atika moi la moi string atiki bani ce côté qui père de la famille en marié au coup on appelle un ndaku boy total abiso to ba défenseur to me quand on tano ba nzembu ya mutoto défendant que Karine mo content autant avec des enfants avec madame. Tu trouves pas que non on est artiste normalement l'artiste n'a pas de sexe faut regarder le artiste et puis sur la clip naie azana eloko o esenyi asala oyo réalisateur ayebise sala boye moni na partie oyo na tableau oyo il faut la tela biso boye donc partie on toko critiquer ngote parce que tout le monde on a ba Céline Dion bani tout donc Karine Mokonzi aza sous chroniqueuse aza chanteuse congolais ozo sepel sabatu na biye batu bayoka ki laissez-moi tranquille kalaminte bayoka morceau na biso ba se plan en tout cas merci beaucoup na moni bongo Armand Mokonzi Armand s'il te plaît viens et puis na Roya elle a batanti nanga vraiment Armand bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Ouais, bon, et Armand, yo peut oser na ba défenseur parce que l'autre moment l'autre fois ozaki na ba charge. Les autres comme ça ba défenseur. Non, naza mutu mo alisanga na kati ya bato le défenseur et ba charge bango to baza famille quoi. Eza kaka ba sous branche o ezala kaka na kati ya libota quoi. Vraiment, merci beaucoup. Armand, tout le monde qui équipe nationale et Kabouana qui tout le monde peut charger de tous nous il paraîtrait que Kabouana bato bien la moko on entend à comboter mais le l'autre monde sous ba charge yo pose sous pembe na bango et là on yo au en plus na ba charge pour que tout le monde là bas exemple la souffre ils a loko ba défenseur pardon excusez-nous ba défenseur pour que ils a la loko ba charge et puis équipe nationale non ba défenseur ba au moni bateau va défendre quoi bah pour défendre loi place aux qui mabé to muto alinga le kaya mabé bango ba pour toujours pour que ba défendre toujours ba charge bazala qui on a toujours pour na sala musa na bango en tant que ba charge o yazo mekako finga bango ba répondre est-ce que ba défenseur ba pour ba sala lisanga que non place au mabé zalaki bango ba sa nini ba défendre toujours ba ko kotsa toujours bola mo yango mo ba mi pesi kombo
défendeur. Merci beaucoup Armand. Je vais en venir avec toi l'autre jour au solo. On vraiment bien. Ma belle, bonsoir. Oui, bonsoir. Myriam promo, Bafantu ya Congo promo. Bafantu ya Congo popo, ya Congo promo. Tolela bino na tina, tolinga bino pe na tina. Merci beaucoup na bino nde boyambi lisu biso. Biso toza toujours ba défenseur à Karine Mokonzi. Biso tozo défendre so boyena ndenge moko benji tika sika salité ko luka mute. Ko luka ba problème te. Tout ça que tout le monde a parce que Azafi, la fierté ya mboka na biso pourquoi pas. Tout tika toujours comme on a salir yango baloba ka toujours yemabe parce que biso ba oyo so le loto comme simba micro tozala na idéologie moko toze pa na ye jamais toko kolinga mutu mo baba ndo critiquer Karine il fallait to sepela na kombo na etango aza en vie ezati ke lelo akufi to bandolo ba ke ye azana pona ozongisa mikwapin to bandolo ba mikwapin ayana nanda wa Karine no wana to solo la osimba milika ni do wana to iba aiza pona nani tozolo bela kaka nini na biso donc batu o nyonso bazana besoin biso ba juger biso te biso to ko carte ba chinois te to ko longola ba nani te to ba charge te donc biso tozo ça toujours boulot na biso toza wana pona ko soutenir toujours Karine ndepé to ko sangana ba charge to ko sangana na ba chinois donc et ça biso bien idée na biso ezaka ke to soutenir Karine Mokonzi akende liboso neti ye na omona neti makambo ya micro oyo akomoke na omwa molo mais akoti trop musique tango akutana leader pe ya mboka na biso azolinga a produire ye azotala ke fiu abunda trop pona mboka na osa pe fierté ya mboka na lelo mona ba ivoirien ba olobela Karine Mokonzi pourquoi pas biso moko nanu batu o ba congolaise tozana ye to liaka na ye to melaka na ye to ebiki ye Karine il fallait to kumisa etant wazan vie donc yango moni to sali initiative le 6 novembre de Tokokuta na biso nyoso na ba chinois le jour ya anniversaire ya Karine Mokonzi la baronne tokozala na ba short kozala tokolata toko célébrer toko mela marche de santé pe ko salema tozo célébrer yango kaka ezati ke poto se venger na mutu moko boy ezapona esengo na biso pona lokumu na biso donc c'est ça yango moni biso to yaki atolo ba biso toza biso ba défendant ya Karine Mokonzi donc ba défenseur ya Karine Mokonzi bon mais ça na biso ka toujours bombo juger biso na ndenga mabete donc c'est ça. Merci beaucoup Myriam. Ngana ebi ozala mutasho parce que dans un temps vraiment la tala ba vidéo no oui ici il faut les dire ozala mutasho Karine pe kuna za mutasho. Tu vois pas que son show plus son show et bala narrative vraiment. Na bongani omoni te ke ba défenseur ba singa Myriam na ba chinois na ba nani ba singa Myriam omoni ndeza mikolo yo. Non lo banabi ngaso ba yelinga micro na ofinga na ndenge mo akuzu to vandi na seli. Po ba mama batu na ba papa batu na ofinga ba so to vandi mais na boye vraiment. Non lo belaka ba défendeur ya Karine Mokonzi ba défenseur ya Karine Mokonzi to zana poto défendre Karine Mokonzi tango ça la fierté ya mboka. Mais bo banga te na ofinga makasi. Neti nga penza bombeli ba benjir moko ezana CD nga mikolo ndire naza ba CD on dirait mais so ba CD de bibi manane moko ndire mais ce que ça na ndenge moko ya mabe on dirait wana pe moko tuna Morini bola ye pa ko Morini Mokonzi mame Mili Mokonzi mikwape de la presse Mokonzi ba onyo so ba koma ki Mokonzi parce que ba ya kofi ba koma ba ya na bango ba mi ba tout ba komi ba les barons bango moi signé ça la baronne ya bana mibali ba komi ba les barons ya Emily oui ya Emily otalaki ndenge ya kofi ayambaki Karine Mokonzi na Paris ya kofi ababe osaka Karine na G ya kato solo là ya Emily yo pe ya Emily merci Morino boni santé. Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu, maman soit pépelle, tout va bien. Merci à maintenant sur banda biso na Congo promo, ba bi batnion so ba bi Congo promo banda depuis. Ba linga bino mingi batnon so ba linga mori bo la ben 50 la me paye trop. Voilà. O meminini pembe la Karine Mokonzi tout monde le défenseur o meminini. Dans les défenseurs ils attaquent pour la ranking pour la refinga pour la sonner les défenseurs ba charge ba chinois c'est la famille donc toi ça te pour tout le bac ça là qui ba ça là biso to yo ça en plus parce que on ba suki biso to bandi donc c'est un peu ça Karine Mokonzi la baronne 3 fois la baronne autorité morale de Sali azaranda la par rapport à mami rendez-vous à Manco le 6 novembre. Donc tout ça barbecue par rapport à l'anniversaire tu invité payer ce qu'on a attend hier. Donc ça là ba polo bokoya wana boyo comme mon amambele quand même tu invité ba tenir sur internet on attend. Aïe donc rendez-vous c'est comme moi en plus madame YouTube dans studio.
Donc tous c'est la single na ebima donc c'est un peu ça. Nicolas. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Quant à moi, je vous dirais merci et bonne chance. Merci beaucoup. Comprenez que nous sommes comme ça à la fin vraiment de notre émission. Nous ingratité la saluer Bayanga. Avant tout ça, na ebino bomoni vraiment le défenseur de Karine Mokonzi. Na ebité quoi, na ebité loni balu que la moi so ba charge bazala qui équipe nationale les ala qui mais tout monde a toujours problème mais aki kaka. Le défenseur babi que cette fois-ci qui m'y écoute. En tout cas, si on a besoin qui m'y écoute, Karine c'est une sœur, c'est une azamona moi c'est le quoi en comme moi là de toute façon ce tambola ni équipe nationale, ni charge, ni défenseur. Je suis là, je suis la lionne de la presse. Toujours au milieu du village. Ni pour ni contre. Je suis là dans pour je dis merci comme ça à Fanny la douce Yadadwa, Babi Fanny la douce Yadadwa. Un grand merci à toi, Balobi, mon vieux, Guillet Omelong en la Suède. Merci beaucoup à mon boss, merci beaucoup à mon ami derrière la caméra, Christian Bouimoba, la Mouindou Yamoulouba. Babi Christian Bouy, merci. Merci beaucoup à toi, Balobi. José Carlito, l'opéra de Lausanne. Un grand merci, mon tonton chéri, Bofik Lianza, à ma fille chérie, à son papa, Rancy Openda, mon choukier. Je te salue, des gros bisous à ma copine chérie Laetitia Pembe. Olivier Maëcha de Big na London, vous êtes tellement ébélé au Bolingala Lyon de la presse au Bosoutenanga. Merci à toi, Percy Makila, merci. Merci à mon frère Watigangate, toujours dans ma prière, Jeannot Lomboko, je te salue. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Congo Promo TV. Bye bye. Bongo te Willy, bongo te tokaye, ma jolie na lelie. Ah Willy, ah toka, na sengi pardon, kosala bongo te. Bana Congo, bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner, bosomba décoder wana, mbangu pona kotala babiloko tout ya mboka, pour vous alla informer à l'heure. CPLA TV, na bande libo, CPLA TV, décodeur à CPLA TV, ma chaîne tout, ya Kinshasa, ma chaîne tout, ya Congo, ma chaîne belé bouquet na écouté sur les nyonso, ma clip, tant aux autres ma bonne temps. Donc, ma information nyonso, ya mboka, ya politique, ya culture, ya sport, ya santé, ya nyonso. Donc voilà, idéologie à CPLA TV. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Poussons des cris de joie, des cris de joie, poussons des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des cris de joie, des acclamations, des cris de joie. Oh Jésus, oh, je veux te louer, ah Jésus, oh, je veux t'adorer, mon bouclier, ah Jésus, oh, c'est toi ma protection, ah Jésus, oh, mon rédempteur, Jésus, prince de paix, c'est lui qui donne la joie, des cris de joie, des cris de joie. Entendre son palais avec des cris de joie, oh des cris de joie, oh Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh, c'est toi El Shaddai, c'est toi Adonai, ah Jésus, oh, c'est toi Jehovah Jireh, ah Jésus, oh, tu es tout pour moi. Avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Jésus, là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Et là-haut, mon nom est inscrit là-haut.
nzambe nanga epai ya yawe kuna kufa ezali kuna mawe ezali kuna bisengo na beti elongo na banjela tokoyembela yawe kuna nzala ezali elaolaba 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 Jésus, sauveur de l'humanité. Mon compte à mon compte. Akolo yeso mataki na lole nakema bongisa esika tina lobezo molimo zatu po wakosolaka biso lole lola ngana kokende lole lole lola ngana kokende lola nakei na ndako ya papa ngana kokende lole. Ceux qui connaissent ton nom se confient à toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Elohim, 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 Masia, Elohim, 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 Masia, Elohim, Elohim, Yonde Papa Lola, Elohim, Masia, Elohim, 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 Masia, Amana Yemi, Yonde Papa Lola, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Dame Abomo, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Mana Yemi, Yonde Papa Bana Yo, Natika Bambia Sekula Yo, Elohim, Naboya Mokili Nalanda Yesu, Elohim, Nanaboya Bambia Sekula Kanzame, Elohim, Matenyo Songa na Losambo, Elohim, Kabafinga Batonga na Ikandase, Elohim, Nakenda Mangenge Kuluka Yesu, Elohim, Nana Mataluzizi la Kuluka Nzambe, Elohim, Ameke Ninyo Songa na Solution, Elohim, Kabafinga Batonga na Landa Yesu, Elohim, Yonde Papa